Ingeta, la famille, boya kokota, bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Yakoinda, yakobeba, yakobeba, yakosala somo, yakosala somo, nandinge moko, yakosakana teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki pe ya kosolola ezali tokoya. Toyaka toujours et encore soki tomoni ke ba dossier ezali, ba makambo ezali, ya koindisa ezali, ya kobebisa ezali, ya somo ezali, ya pasi pe mawa ezali, yango bomona kabiso toyaka toujours et encore na lombangu. Lelo toye bandeko nanga po toyebike ya koloba awa ezali, ya kobetela sete ezali, ya somo ya pasi pe mawa ezali concernant maman na biso Mbiliabel. Maman Biliabel, que passa? Maman Biliabel, qu'est-ce qui se passe? Maman Biliabel, nini yasika? Maman Biliabel, dossier nini? Maman Biliabel, nini lisusu? Bandeko nanga avant na ya kokota na mozindo kande tokendaka nango ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batutu yasika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information, somo. Na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo, kobosa na pete, ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Étoile Inès TV akobanotiaka ba vidéo ya sika, bokozala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir, oui, bien sûr, et zalaka toujours et encore devoir na biso, kande na yeb sarabino, biso moyen to boya, to wangana, ezate poto yebike, ko informa kabino, eza penza devoir na biso. Yango bomona kabiso pe de notre côté, to lingaka toujours koya, na lombangu nyonso, soki matière ezali, to ko préféré toya, ya lombangu, eza mwa bongo. Lelo bandeko nanga toye awa na dossier ya mama na biso Mbiliabel, toye awa na makambo ya mama na biso Mbiliabel, kande boyebi bandeko nanga eza ya koinda, eza ya kobeba, eza penza ya pasi pe mawa. Na bandi ebela batu toyebi musicienne na kombo ya mama Mbiliabel, ebela batu basepelaka na ye, ebela batu pe balingaka penza ndenge ayembelaka. Kande na yebisaka bino soki mutu azosala musala na ye bien, c'est tout à fait normal. Azala na visibilité ya makasi, azala na batu o bazolinga ye, azala na batu oyo bazotombolaka ye pe o eza bongo. Maman Mbiliabel biso nyonso toyebi ke azalaka na ye femme mariée te. Likolo kozala femme mariée te bandeko nanga lelo awa kande na yebisaka bino eza musala na biso ya kobeta songi mais eza aussi musala na biso bandeko nanga pona koya kopanza teke eza pe musala na biso ya koya kande boyebi kopesa conseil bisika conseil kotopesa eza bongo ya lelo awa na maman Mbiliabel boyoka ye nanu na boyi nanga koloba ebele na boyi ezala teke no mama Étoile mutu alobaki mama Étoile mutu amantaki mama Étoile c'est quand même pas normal. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire et plus important que ça. Ok. Et oui, j'ai un macabre. Continue un peu ton conseil, c'était plus important que ça aussi. Donc, oui. Boye bakabala mibale. Ko bala moi c'était pour les lunga kitoko, to pour na acoustique pour na zata ya kokote. Avant bala moi je dois temps ko étudier pendant 1 an. Oye ba soka azali gourmandise. Soka za gourmandise, yo za gourmandé, boko yo kanate. Parce que yo za tam sous concentré donc gourmand faut que luka pe. Il faut luka gourmandise. Ah. Et ça bongo papa na zo ebisa yo liso. Conseil na zo pesa yo. Bonso neti muta kuta ine na mongo siko.
ntango mosusu mbongo wana mpe aza gourmandise te. Ah oui. eza na bikolo toyebe bikolo na bikolo bangala baswahili baluba batetela banadi bato ya bandundu tusa nga nayebi bato ya bandundu yiba moto ya bandundu mbongo na ye me mwasi ne te bokobomana mpenza bamisusu mbongo atina liboso mwasi nsima eloko wana yango wana bamabala ebele ezoumela te mwasi alingaka nzotologie mingi te yo tata nzotologie na bimelamela aokima yo ekokufa libala ekokufa. Alors si on revient dans ta réalité, c'était... réalité na nga système ya nzotologie nalinga yango mpena mingi te. C'est ce qui a fait que... nabala te mpo na bongo parce que lero lingo oswa ozo komédite banzembo ozoya na pongi ya azoya mutu mo ayebi 5 ans mpe de mabi papi ti tomona ape pas ye yesu abalane pete donc vous le dit mais moi abi yesu abota te abalane pete te soko ozali moto oza gourmande te mwasi ozala gourmandise te kobala na gourmand te wana pe yo pe ozosiemisa ngo makasi nasepesi makasi yango mabala ezoumela te yango ezakosuka pa prisonnier wapi tatango akende koyibelanga nde mbongo ayibaki mbongo apesanga me soki olingi mwasi no mingi oyibele mpe mbongo non te mbongo bakope est-ce qu'on est va confondre yo de la même manière tu veux pas la chose ok yo mobali kota oui nafandi nanga siko nafandi nanga ça reste à vérifier ce qu'on fanda nafanda pena papa so bati pena compter les 00 ndenga tikelaki yango ndenga waya okutela ouais c'est vrai ah bon pour moi on vérifie nafandi 4 nafandi kadene salinga nini 4 ans on est dans mamolo baraboye te ya solo oui toza ndenge moko te tu aimes bien oliaka légumes naliaka légumes mingi concombre te concombre te naliaka légumes te légumes concombre ndenge ozokanisa non ça va on a tout ni soko naliaka légumes mingi mbisi mingi na fruit mingi ya nango likambo ya nini ya gris te eza discipline ya régime nanga alimentaire moi sport moi mbisi moi fruit tout ça sotialinga na bala te sotialinga na bala te affaire nzotologie nalinga yango mpenza te ça m'intéresse pas trop nature nanga yango wana déjà na mbeto nanga alinga nalala mbeto nanga nga moko banda naza moke tu aimes la solitude en fait exactement yo comprendre nga c'est-à-dire soko moto azoya alala azoya papa na piso bacondition une fois par trimestre olingi oh non moi ça ne va pas kende oluko alingi nzotologie tous les jours wana nyonso posa Joseph de nuit na yo non mais après c'est quand même pas normal moto abimisa yo mbongo te okomisa ngai nsuma te ya nini lelo nyonso kosala nga baja makaku non il y a pas que ça il y a beaucoup de choses à faire et plus important que ça ok et oui j'ai makaku lelo nyonso un peu ton conseil c'était plus important que ça aussi donc moto alingi bongo bala mwasi oui boyebaka bana mibali kobala mwasi te mpo na elonga kitoko to mpo na acoustique mpo na aza ta ya koko te avo bala mwasi zwa temps ya koétudie ye pendant 1 an oyeba soki azali gourmandise soki aza gourmandise yo oza gourmand te bokoyokana te parce que yo oza ntango mosusu concentré donc gourmand faut keluka mpe il faut aluka gourmandise eza bongo papa nazoyebisa yo liso conseil nazopesa yo moso neti moto akuta ene na mongo siko ntango mosusu mbongo wana mpe aza gourmandise te ah oui eza na bikolo toyebe bikolo na bikolo bangala baswahili baluba batetela banadi bato ya bandundu tusa nga nayebi bato ya bandundu yiba moto ya bandundu mbongo na ye me mwasi ne te bokobomana mpenza bamisusu mbongo atina liboso mwasi nsima eloko wana yango wana bamabala ebele ezoumela te mwasi alingaka nzotologie mingi te yo tata nzotologie na bimelamela aokima yo ekokufa libala ekokufa. Alors si on revient dans ta réalité, c'était réalité na nga système ya nzotologie nalinga yango mpena mingi te c'est ce qui a fait que nabala te mpo na bongo parce que lero lingo oswa ozo komédite banzembo ozoya na pongi ya azoya mutu mo ayebi 5 ans mpe de mabi papi ti tomona ape pas ye yesu abalane pete donc vous le dit mais moi abi yesu abota te abalane pete te soki ozali moto oza gourmande te mwasi ozala gourmandise te kobala na gourmand te wana pe yo pe ozosiemisa ngo makasi nasepesi makasi yango mabala ezoumela te yango ezakosuka pa prisonnier wapi tatango akende koyibelanga nde mbongo ayibaki mbongo apesanga me soki olingi mwasi no mingi oyibele mpe mbongo non te mbongo bakope est-ce qu'on est va confondre yo de la même manière tu veux pas la chose ok yo mobali kota oui nafandi nanga sali siko nafandi nanga ça reste à vérifier ce qu'on fanda nafanda pena papa
so bati pena compter les 00 ndenga tikela ki yango ndenga waya okutela Ouais. c'est vrai Ah, bon, pour moi, on va na fandi 4 na fandi bel kadene salinga nini 4 ans, on est dans ma molo baraboué. te ya solo oui toza ndenge moko te Tu aimes bien, on dirait légumes? naliaka légume mingi Concombre. te concombre te naliaka légume Mosomba, en gros. te légume concombre ndenge ozokanisa Non, ça va. On a tout ni tout. naliaka légume mingi mbisi mingi na fruit mingi eya nango likambo ya nini ya grigri te eza discipline ya régime na nga alimentaire moi sport moi mbisi moi fruit tout ça. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batoto ti biso nyonso kolanda mama na biso na kombo ya Mbiliabel. Mama Mbiliabel alobi na ye alingaka na ye makambo ya kobala te o. Mama Mbiliabel alboyi na ye makambo ya kobalana. Makambo oyo keno abala akota lelo na ndako alibala alobi alingaka na ye te. Bino moko bauti kolanda awa réponse na ye boyuti kolanda awa conception na ye na eloko oyo aboyilaka. Bon, la famille, tout le monde bato ebele baye kofinga mama Mbiliabel. Mama Mbiliabel alboyi kobala pona kindumba, a continue na ye kobala kosala kindumba, mama Mbiliabel boye. Bon, la famille, nga na kote na nga kande na yebisaka bino na salaka analyse selon ngai, hein? Nga na lingaka kosala analyse te que non parce que a alobaki parce que be alobaki nga pe fona ya kobakisa. Non, je ne suis pas comme ça. Nga na salaka analyse selon nga ona omona na selon nga ona zo comprendre yango analyse na nga etambolaka pe bongo. Na kote na nga eloko nga na koya koloba awa na mama na biso Mbiliabel premièrement eza que ba choix na ba couleur et c'est discutaka te. Hein? Ba choix na ba couleur et c'est discutaka te. Eza na batu mosusu bamona ba makambo ebele na kibomwana. Peut-être ba parents place yo okolela omona ndenge papa na bino abando maltraité mama na bino. Surtout côté ya basi esalaka que basi ebele et travaillaka bango na mutu na oyo etali makambo tango il faut abala. Balingaka na bango lisusu komikotisa na libala te po akobanda kosirapele na makambo o papa na bango abando sala mama na bango. Basi ebele bakanisaka ke non ndenge papa bandaki ko maltraiter mama nga pe mobali ako maltraitaka nga. Yango bomonaka différence ezalaka na kote ya mibali. Kote ya mibali mobali soki amoni papa na ya bando beta mama na bango. Mobali pe tango akobala mingi objectif na ye kozalaka wana kozalaka mwa likambo muke. Mobali azaka après ya kobetaka mwasi na ye. Pourquoi? Parce que eza eloko o abando akomona de temps en temps epai na bango. C'est comme ça. Donc na kaya mama Mbiliabel tozala nanu batu te ke non to linga to ya ko juger ye makasi. Mais plutôt tozala batu oyo kande boyebi to meka koyeba le pourquoi mama Mbiliabel alingi te, le pourquoi mama Mbiliabel aboya, le pourquoi mama Mbiliabel aboya kane kobala. Hein? Et kozala vraiment important que biso to linga awa to ya to bana koloba oh mama Mbiliabel aboyi parce que mataki parce que kitaki. Ça n'a pas de sens. Kindumba. Bon, moi si nyonso nanu oyo nanu abali te. Babengaka ye ka ndumba. Moi si nyonso oyo nanu abali te e mataye kita babengaka ye toujours et encore ndumba. Moi si soki abali wana nde batu nyonso bakomi kobenga ye mwasi ya mutu kingandi matamu kingandi. Pourquoi? Parce que aza ya kobala abalaki. Mais mwasi nyonso soki nanu abali te babengaka ye ka ndumba. Na ba carrière pe ya mama Mbiliabel eza eloko ngana koya kobakisa. Boni ba carrière na bango baza plus besoin ya ba producteur, baza plus besoin ya batu hein o bakoya ko telema
na bango kosunga bango siko la plupart ya bato oyo basungaka bango bongo ezalaka mibali biso basi deja na oyo etali kobimisa mbongo la plupart ya basi ata baza na bambongo ya ndenge nini mwasi mpona kobimisa mbongo ezalaka mwa pasi me bamibali babimisaka mbongo na facilité makasi. Alors na baka na bango wana eza na basponsor mosusu oyo bakopermettre te ke non abala. Moi je me rappelle eza na jeune fille moko moyena mentionné kombo na ye awa eza te jeune fille wana pe ayembaka sikoyo koyemba wana mwa succès ezalaka deja mais eyaki kosalaki ayaki kokutana na producteur moko basignaki contrat selon contrat wana basignaki eza atikala kobala te dans les 5 ans qui vient. Donc 5 ans oyo nyonso ezoya atikala kobala te abota pe te tellement que la fille azalaki vraiment na posa azala na producteur moko ya mbongo azalaki na choix te aye kosigner. Alors tokoyeba te na kote pe ya mama Mbiliabel soki ye pe parmi producteur na ye bapekisa ye makambo ya kobala nga na bino toyebi te. Et puis mama Mbiliabel akotikala koya koyebisa biso awa te ke non producteur na nga moto apekisa nga akoloba na ye te akoti kosala ka sambla na sese ya motema ye moko ayebi le pourquoi aboyaka kobala parce que biso nyonso toyebi ke point final to terminus ya mwasi nyonso ezalaka ndako ya libala. Mwasi ata soki otangi baklase ya ndenge nini ata soki oza na mosala ya ndenge nini mwasi nyonso point final na ye terminal na ye ezalaka kaka ndako ya libala eza bongo. Na basuccès nyonso mama Mbiliabel azwa na babote nyonso mama Mbiliabel azala nango aza mutu moko normalement alingaki na minute oyo azala mutu moko na ndako ya libala aza na mwa mobali moko boye aza bien installé chez ye na palais na ye penza ya kitoko. Mais kande boyoki ye awa uti koloba ke non ye alingaka na ye kobala te aopesa vraie raison te parce que eza baémission moko ezosala eza public. C'est tout à fait normal akoya kopesa raison te ke non producteur nanga parce que biso bakongolais toza déjà bato oyo tolingaka penza koya kojuge baninga toza bato moko biso topréféraka na biso ole toloba oyo esengeli tokopréféré na biso tobanda kotiaka ye kutu yango wana ye kutu asala boye ye kutu amataki ye kutu akitaki biso bakongolais tozalaka na biso na sens wana penza mingi makasi yango wana ye a réservé mwa makambo mosusu akoki koloba ngo te kande boyebi eza bamakambo mosusu tolobaka na makambo mosusu pe de son côté en tant que mutu a préféré na ye agarde yango abimisa yango te aloba ngo te mais baraison eza nango moko kaka oyo ye moko ayebi le pourquoi akotikala kobala te parce que koloba ke non nga na obala mpo nalingaka na nga mobali asala boye te eza faux archifaux parce que na libala nyonso nalobaka yango chaque jour dialogue ezangaka te ntango deja boza na bafiançailles avant bobalana toyebaka deja mibali nini tozobala soki deja mobali oyebi ke oyo akozala autoritaire okoyeba ye ka na bafiançailles yango bomonaka bato mosusu na prédote libala ekufi pona nini aye ko se retrouver na mobali oyo soki na balani na ye ekozala lifelo na lifelo malamu toka bwana na biso eza bongo. Donc na makambo penza ya mama na biso Mbiliabel eza histoire moko ye moko aoyeba nini azoloba mais na sese ya motema na ye ayebi pe conscience na ye kapelaka ye makambo azoloba kawana eza na mona oyo azoloba eza yango te ke oyo efalaki aloba eza bongo mingi baproducteur baza bato oyo bapekisaka bango babala te babota te parce que baproducteur wana bazoproduiraka banzembo na bango bazoproduiraka bango mpe na nsima baliaka ayebi ke soki lelo abali carrière eza na badanse mosusu oyo mama Mbiliabel soki lelo abali akotikala kobeta yango te eza na bilamba ebele mama Mbiliabel wana soki abali eza na mobali mosusu te akotikala kondima mama Mbiliabel alataka biloko oyo alataka te. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire et plus important que ça. Ok. Et oui, j'ai un macabre les Continue un peu ton conseil, c'était plus important que ça aussi. Donc, et ça, oui. Boye bakabana mibali. Ko bala mwasi te pona lunga kitoko, to pona acoustique, pona zata ya kokote. Avant bala mwasi zo temps ko étudier pendant 1 an. Oye ba soka azali gourmandise. Soka za gourmandise, yo za gourmandé, boko kanate. Parce que yo za temps sous concentré donc gourmand, faut que luka pe. Il faut luka gourmandise. Et ça bongo papa na zo ebisa yo liso. Conseil na zo pesa yo. Boso ene ti muta kuta ene na mongo siko.
ata mosusu mbongo wana mpe aza gourmandise te. Ah oui. Eza na bikolo toyebe bikolo na bikolo bangala baswahili baluba batetela banadi bato ya bandundu tout ça nga nayebi bato ya bandundu yiba moto ya bandundu mbongo na ye me mwasi nete bokobomana mpenza bamisusu mbongo atina liboso mwasi nsima eloko wana yango wana bamabala ebele ezoumela te mwasi alingaka nzotologie mingi te yo tata nzotologie na bimelamela aokima yo ekokufa libala ekokufa. Alors si on revient dans ta réalité, c'était réalité na nga système en nzotologie nalinga yango mpena mingi te. C'est ce qui a fait que nabala te mpo na bongo parce que lero lingo oswa ozokomédite banzembo ozoya na pongi ya azoya mutu mo ayebi 5 ans mpe de mabi papi ti tomona ape pas yebi yesu abalane pete donc vous devez dire mais pour mais moi habillé soit beau tête abalane pete te soko ozali muto oza gourmand te mwasi ozala gourmandise te kobala na gourmand te wana pe yo pe aussi émission makasi en fait yo makasi yango mabale ezoumela te yango ezakosuka pas prisonnier wapi tatango akende koyibelanga nde mbongo kasi tande nzamba ayibaki mbongo apesanga me soki olingi mwasi nomi oyibele mpe mbongo non te mbongo nzamba confondre yo de la même manière tu veux pas la chose ok yo mobali kota oui nafandi nanga siko nafandi nanga ça reste à vérifier ce qu'on fanda nafanda pena papa so bati pena compter les 00 ndenga tikelaki yango ndenga waya okutela ouais c'est vrai bon pour moi on vérifie nafandi 4 nafandi kadene salinga nini 4 ans on est dans mamolo baraboye te ya solo oui toza ndenge moko te tu aimes bien oliaka légumes naliaka légumes mingi concombre concombre te naliaka légumes mosomba yango te légumes concombre ndenge ozokanisa non ça va on a tout ni toko naliaka légumes mingi mbisi mingi na fruit mingi ya nango likambo ya nini ya gris te eza discipline ya régime nanga alimentaire moi sport moi mbisi moi fruit tout ça. eza penza ya kobomba te eza penza ya kobatama te biso nyonso tomonaka bilamba mama mbili abela alataka babilamba moko neti mutu moko azotambola na ye mutakala tosalelaka yango awa baémission matin midi soir babilamba o mama mbili abela alataka babilamba moko eza ta kutu na sens te bilamba moko bandeko na nga mosusu otalika olobi mama oyo na ndako penza na ye ntango abimaki mwana na ye ya mwasi amonaki ye koko na ya mwasi wana amonaki ye to bamonaka ye te sikoyo imagine mama boye kobala ekozala pasi parce que eza na mobali moko te oyo akondima buzoba te mobali nyonso oyo alingaka penza mwasi na ye na bolingo nyonso akotikala kokondima te keno mwasi na ye akende kolata bilata akotikala kondima na ye te eza bongo. Donc yango wana boomona mama mbili abel de son côté azoboya kobala ayebi na ye ba vérité ya le pourquoi azoboya kobala ayebi na ye ba réalité ya le pourquoi ye moko azoboya kobala ba raison oyo azopesa ke na eza pona mobali c'est faux archi faux wana kuto eza ta makambo kosomba te eza kuto ta makambo kondima te ye moko ayozoyeba ayebi le pourquoi ye moko azoboya na ye kobala bandeko nanga parce que tant tobala naka normalement biso nyonso toyebi ke ntango toobala bongo mobali nanga alingaka oyo alingaka te oyo mobali nanga alingaka te oyo nde alingaka mwasi nanga alingaka boye oyo mwasi nanga alingaka te c'est comme ça siko soki okoya kokutana na mobali moko songolo pakata oyo alingi biloko ya mikuse te alingi badanse oyo mama mbili abele akataka te ata bino moko deja boyebaka keno ekosimba te ekotikala mpe kosimba te eza bongo eza penza bongo wana azopesaka ba raison na ye ezaka ba raison azopesa mais le goût et les couleurs ne se discutent pas oui bien sûr mais maman Biliabel
oyo ezosala keno azoboya eza baproducteur na ye ka ndenge bapekisaka bango bosala boye te koto bokende boye koto bozonga boye yango ye mpe azolandela me na sukasuka azobosana keno azokola eza na baage moko okokola oza na besoin ere mosusu obimi ozonga na ndako okutana na mutu moko songolo pakata mwa mobali aza wana mwa bastress na yo ya journée ere mosusu naki kukola na bino boza ya kokola ki vieillesse na bino ere mosusu bolobi na tonga tokende obeta ata mwa tour wana boza na bamwa 70 ans botamboli boke kobeta mwa tour esalaka mwa bien ke oza na ntango ya vieillesse sikoyo yo okomi kosambwa na ntango wana vieillesse yo wana ozaka yo moko isole na ba 70 ans wana nana kolinga yo moto akolinga yo aza te elobi anda ndeko mosusu alobi non mama Etoiline ye mama Mbiliabel atikala nde kozwa mobala kobala ye te azwa mobala kobala ye te mibali nyonso basi bamona nzoto na ye mibali nyonso balingaka lisusu kobala ye te wana ezanga mama Etoiline moto oloba eza bato ndenge balobaka me conseil kana opesa mama na biso mama Mbiliabel soki libala emonani plutôt na kote na yo en tout cas na koencourager yo obala koboya libala te kenan na bala te mataki ekitaki bala libala eza bien libala eza esengo lelo kokola oyebi ke naza na mwa mutu tokobeta ata masolo ka ndenge ezalaka voilà